Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima Mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant à envier parce que Kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check Ovandi. Bote na bino balandi nyonso ya magazine KNB oyo ezoleba te kopesa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Édition na biso ya mokolo ya lelo na ndenge moko ya ba leader ya Lamuka ndeko Martin Fayulu asenga la communauté internationale transition ya 2 ans tout au plus mais avec Félix Tshisekedi comme président rédaction ya KNB et décortiquer ba lettre ya Fayulu ya le 19 et 12 mai 2019. Pour Martin Fayulu tozali na crise pe sengeli que transition moko ya 12 à 18 mois pour élection et ça les manasima. Au Conseil national des réformes institutionnelles, Nde ekozala dirigé na Lamuka selon Oyo Alobaki na komona boye, mais kasi na lettre na individuelle. Il y a les 10 mai, Fayulu a précisé que yende mutu ako diriger institution wana pe le 18 mai aeko bakisa a des dom pona kolobaki Adolphe Muzito na Fredi Matungulu nde bako seconde ye. Fayulu atana polele boye atikala jamais qu'on reconnaître Félix Tshisekedi comme président de la République kasi na kuzu yewana a proposé que transition est à la dirigée par Félix Tshisekedi Tshilombo comme président payé à diriger institution na mususu o ekomema République démocratique du Congo na ba élection na tweet na ye Olivier Kamitatu akamwe Fayulu makasi que alobaka vérité des yeux na moi kasi na butu nzokande azali ko luka na pouvoir to azali ko luka mosala et pas ya Félix Tshisekedi. Et pourtant Moïse Katumbi tango yaki asengaki ba leader ya Lamuka Bemba Fayulu elongona ba misusu ba kende komona Félix na moi pe ba yeba ndenge ni ba ko développer mboka République démocratique du Congo ba pro Fayulu pe Muzito lokola Steve Kivuata na Prince Penge ba finga Moïse Katumbi lokola kutu ba yebiete tokanisa makambo eza ko lekalelo na Lamuka esengeli ayebisa peuple vérité pe ba loba nini esengeli ba sala pambate masolo ya vérité des yeux et comme na ngonde copie ya koluka musala mawa Population kinoise baleli Fayulu andimaka président Tshisekedi te Menzoka a proposé comme président de la transition. Ezalaka te atika kodise biso atika mboke fana na kimia tango zuite tango yo zuite lingu so siko suni ozuite totika mboka na biso nyiso maboka nzambe ne to lukanelo nga nzambe na mboka na biso o adosa zo dise biso bato bazana kimia te ba marche pamba ezalaka te papa Fayulu tika fanda kimia ozuite pesa chance na mutu o président o azali aye ba ko diriger mboka to pesa ye chance pamba te o do sala na ba mbrouillement do sala moyen za soute asepen nango te pamba te moninga azali ko benga bango ba ya basangana to sala na bango elongo ya zo boya pona nini ye aya to sanga to sali elongo na moninga to ta ninga ya ko memela biso mais ya zo boya pona nini en tout cas pona nga na lobi kaka apesa moninga chance asala mbala sima ta so na pas ko tia loboko pona ye akoleka. Bon, Martin Fayulu azana un candidat malheureux. Donc ma camion sur la transition na oya zo sala ezo
ils ont profité de la population, ils ont profité de l'intérêt de mon personnel. Au moins, dans la population, ils ont l'intérêt dans la quantité. Ça veut dire que ils ont la sensité. Parce que le constitutionnel de Akataki Makambu, nous avons déjà président Félix Tshisekedi pour 5 ans. À de la 5 ans, et Koki de Akoya pour la Mamsou. Parce que wana ils ont intérêt à la population. Ils ont l'intérêt na yemoko personnel de Azolinga Keno à pouvoir. Parce que na population a gagné combien? D'abord, on a habité en vertir à quoi? Oyo, mais c'est fallu réclamer encore une fois de plus transition et salement. Toi, déjà, le chef de l'État Azali, a investir déjà. C'est quoi transition hier aussi grande transition pour que Nani Azala comme président en transition. Et puis transition en verti à Nini. Toi, déjà 6 mois depuis président après ta qui serment naé. Azolo qui la transition en Nini. Azela en 2023 pour postuler sur Azala comme président de la République. Combien de qui n'a été Atika ko distrait peuple congolais pour rien. Bonanga Atika ndenge Félix après qui serment. Batika ye asala musala 5 ans sur ko kindi akosala makambo. Andima parce que ezamba la libosoté. Hein et salamaki na titi avant ki kimia atika muninga sali 5 ans. Ah pour quoi la population azala passer 5 ans akoleka président ce qui nzamba kolinga. Francis Kalombo alobi ke Moïse Katumbi tanga zongaki ayebisaki ba Congolais ki akozwa Fayulu na Bemba bakende kotala Félix Tshisekedi kasi bafinga ki nzokande Fayulu alukaka Félix na Butu boyoka interview accordé na bandeko ya Vision Plus TV. Alors, Lelo, c'est vrai que ma réseaux sociaux ezali très alimenté, ma réseaux sociaux ezali très alimenté via Twitter. Tweet nayo ya tongo ya Lelo. La journée, on voit le peuple dans la rue pour se faire tuer, et la nuit, on négocie un poste. Ezam moko ba tweet nayo et tamboli. Et d'ailleurs, na tweet wana ezali sur par rapport il y a proposition de sortie des crises, il y a Martin Fayulu. Qu'est-ce que Olingi Koloba par ces tweets? Moi, Lamboka, honorable Francis Kalombo. Merci, je crois que tweet est clair. Parce que depuis le début de Martin Fayulu, Azobenga Batouba Bima pour la vérité des urnes. Alors, Moïse Katumbi Tanga Zongaki, Asalaki proposition, à lobby, toke de na Moui, na Boutouté, ba leader Nyonso, a Guluka moyen à organiser, toke de attaque responsable à la Mouka, toke de Romona Tshisekedi, poto sololade, toke de la crise de Zaramboka, na biso na situation pour l'intérêt général. Mais bino mo bolanda ki ndenge bafinga ye bolanda ki biloko nyonso elekaki parce que bango baliki tobundela la vérité des urnes pe wala pe akozobaka bato parce que en réalité yango te na nti même Jean-Pierre Bemba banga basimbise touche na retour na ye ba gâcher yango pour bubonaki Martin lobi que Jean-Pierre azoya pour abundela la vérité des urnes Muzito avant même Jean-Pierre azo parole abi Jean-Pierre aye bundela la vérité des urnes mais Jean-Pierre tanga azoki parole habité ya bundela l'intérêt à peuple congolais. Parce que la vérité des urnes est intérêt à Moutoumoko. Mais Moutoumoko, quand on a un bon intérêt, tu dois apprendre ce qu'on a négocié à Moutou. Pour la poste, paye à Yémoko. Parce que tu as un document, tu as un poste, tu vas créer les gens qui ont les gens qui ont créer un kakapo. Le reste va être allié. La vérité des urnes est poste, mais pourquoi on négocie à Moutou? Pourquoi on a Mouité? Pourquoi on la population que voilà, on les mobi barabo par sa rapport à la vérité des îles, n'gala si n'andimi n'anga que Félix Aza président, hein, et que la ligne a négocié si qu'on appelle ça un poste comme ça au fada. Ah, ça la claire affaire population, qu'on soit peuple yango le rotobo hypocrisie wana yango pe révolté ngai. Ok, donc selon vous, Martin Fayulu, c'est lui au alati bongo la vérité des urnes. Au lobby na tweet na pour chiter la vérité des urnes à la congolaise. Congolais, la mouka pe fungo la miso. Donc, Martin Fayulu est en train de négocier avec Félix Tshisekedi pour un poste. Mais quand on a lobby lettre yangwana signé par hier. Lettre yangwana. Soko tali ba propos wana ezana lettre wana. Liboso tango totanga ki journal ya Le Monde. Hein? Ce sont les mêmes propos. Tokanisa ki bondenge mokala ba yiba kosera ki. Mais ce que to boni lettre signée par lui-même. Lettre wana il paraît batindela ki onde ba chef de l'État na cadre de la négociation za nango biloko azo senga yangwana. Alors
est-ce que biso vraiment peuple abimin lobby obosani ke mutu moko akufaki na goma lisusu lobby bato bazoki bana ba blessure pour la vérité des urnes alors que oh ya zoluka eza vérité des urnes te donc sima wana azoluka eloko mosusu pourquoi biso bakongolais tokokoma na bapoint wana et ça m'a révolté en fait hein, je peux pas être d'accord que tozobundela eloko mosusu hein, na sese eloko mosusu alors que Moïse Katumbi alobaki tokende na moi peuple ayeba eloko tozosala tokende kosolola baboyaki bafingi ye Muzito atia télévision mobile disposition bafingaka Moïse toko midi pokwa Martin Fayulu a monté public soki batangi koma Moïse po baololaka Moïse toko midi pokwa menzo kande bango moko basi babanda ko négocier na butu donc to sutuka kaka boye baso que est-ce que tout trouve normal et ça normal c'est que dans le bengi la vérité des urnes à la congolaise. Population quinoise va réagir sur le point de presse. Il y a président Félix Tshisekedi. En tout cas, approuvé pendant qu'il y a Congolais. Il est un vrai président et il est le seul président. C'est un vrai président, un fédérateur qui met tout le monde d'accord. Que ce soit FCC, Cash, Lamuka, il est là pour la réconciliation. Et puis, Ngaï, nako baksa sous nakati ya point de presse na loba ki wana que a na esprit oyo bato bato tinde wana te ka travailler na bato UDPST. Non. A travailler na bato nyos, ezala bato FCC, ezala bato ya Cash, ezala bato ya Lamuka, biso nyoso toza ba Congolais. Mais eloko nde na kobeta c'était ezali pour la gratuité enseignement. Donc jusque là le président est bon par rapport au discours, mais par rapport à la matérialisation réalisation en tout cas notre monde est l'autre côté. Soka ko retenir na maloba na et ça vraiment malamu mingi. Donc jusque là eloko ba parents bazo c'est la gratuité il y a enseignement il y a on peut biso non surtout tozo là so na ko za na non normal en tout cas félicitations, courage à continuer sous Bongo. Na CPL na point de presse na epenga pele na CPP na zonga classe ane zoya. Fona CPL. Baza na kimia batika makambo ya tribalisme na mitema na bango. Parce que ce qui est changé ko changer pour la province mokoté. Ko changer pour la Congo mobile. Na kotala ka bande ko na ente boté ko changer Congo mobile. Baza la kimia to sungaye to tie maboko to kende liboso. Total 2023 élection présidentielle. Combattant UDPS avec Choléa, c'est pas le président Félix Tshisekedi a lobby qui pour un eau profonde ya banana et sa priorité avant pont route ya rail Kinshasa Brazzaville. Président République bande ko na biso aba Congo bolela ki bolobi ke président République alinga sa la pont entre Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Le lobby no mo bolani na ba presse na média président lobby était à cause la pont ya Brazzaville na nouté tant que port ya banana et sili na nouté donc bandeko bampa ina muna ba Congo bozana bino calme makambo ne ko sala makitoko et ko sala bien deuxièmement na ligne éclairer peuple congolais Martin Fayulu azofanda na Gombe azui bino akitisi bino tina Pascal olia bimela na Gombe Félix azalaki en opposition marche azosalango na église oyo ya limité. Mais Fayulu azotika résidence ne na Gombe. Akeko nyoko la ba paisible citoyen ya Pascal pona koyebisa bango ke to bima to kene na vérité désir. Mais ndeko nanga ya changu ozana Pascal, ozana Njili na Masina na Nsele na Kimbanseke. Fayulu akotika Gombe. Aye pa ina bino na Pascal abomisa bino bandeko na ye na Gombe batikali pona marche soi-disant vérité désir. Lelo yeyo akena ambassade ya Grande-Bretagne. Akena ambassade ya France, akena ambassade ya Belgique, akena kotika memo na ye. Na kati ya memo, olie Martin Fayulu yebisa peuple ke na ye kotika memo pour vérité des urnes à la traité à table, mais Martin Fayulu azo parvenir ko yebisa ba ambassadeur andimi résultat que Félix atika la chef de l'État, mais ba pesa ye réforme moko ya sika o ebimi na kombo ya au Conseil national de réforme des institutions. Mais ça c'est blaguer avec le peuple. Yo combat vérité désir notiki marche ya le 30 juin au boy kosala le loza na posa ba commissario au Conseil national de réforme des institutions. Toi qui n'es pas même le coordonnateur de Lamuka,
toi qui n'es pas l'opposant principal, mais aux autres, il n'y a pas fait ça au conseil. Aux autres, on a troublé le peuple. Le peuple congolais abat le tribalisme. T'as la fois, mais la division pour être au Kabwana. Mais biso qui déjà vigilant, en français, l'homme plidant voit le mal de loin. Betesco amemeli bana Kinshasa Café Africa Joss kitoko pona komela. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino. Betesco toujours na souci ya kosunga ba consommateur na ye. Azali na café kitoko babengi Café Africa Chose. Café Africa Chose ezali café oyo ezali instantané euti na mboka Brésil. O café oyo ezali ko soulager ba mibali oyo babengi mibali ya solo solo. Donc mobali ya solo solo esingolo me la Café Africa Chose oyo ezali café très fort et que soulager nzoto na yo na ba moment nyonso ya plaisir oyo za na yango. Donc na tongo omeli café na Africa Chose, na bureau omeli Café Africa Chose, on na ba climatiseur, ba split ebele, na poko so lingola la omeli Café Africa Chose. Et surtout le ko la kane bandi papa responsable ko bosana te pa keno mo bimba Africa Chose boyo za talo mingi te o sombi yango o tshena ndako o fandi na kati ya mesa na ndako o bandi kolanda kan kitoko elongo na Café Africa Chose ya Betesco. Café oyo botala ngo ndenge ezali instantané kitoko makasi mwindu omeliango ozungi penza mobali ya solo solo. Yo papoza ka ozalaka na ba ozalaka vraiment na ba faiblesse be na nzoto so uti musala olembi uti bilanga olembi uti ko sala garde olembi uti ko tangisa olembi café kitoko yango babengi Café Africa Chose. Tobosani te pe ba journaliste, tobosani pe te ba cameraman, tobosani pe te mutu nyoso oyo azali mobali ya solo solo mais la café kitoko babengi Café Africa Chose et que sungayo et que batela o tango nyoso ozali ko sala musala pourquoi pas mokolo mobimba okolala okolamuka kimia na nzoto oza vraiment nzoto makasi ozala kolimba limba te okosenga te ba sokolo ma ya moto mais yo moko na Café Africa Chose et sokolo tina kati vraiment okokoma vraiment mobali ya solo solo. Na limité 17e mairie muto azo tonga likolo ya basinga courant pour na état de droit état liété. Magazine bakangaki yo le 22 ya juin oyo ya 7e ya 6e mois bamemi ya vendredi na tongo bakomi sekuna siko tango babengaki mutu wana baya kosala confortation lokola mutu wana akosaki lukuta kuna akosaki lukuta ke ye na bana na ye babukaki mais eza eloko moko te oyo eyebani ya quartier mobimba yebi ke l'état oya biso gouvernement provincial ne bato basignaki ba mikanda document eza wana kobimisa document wana au gouvernement provincial na bourgmestre la limité ayebi dossier oyo très bien bayaki awo baye kolongola yango tango babukaki yango après bakangi ye kokanga ye o bakangi ye akoti na parquet ya 4e mairie lokola muntu wana azwi corruption alobi ke yaza mutu mbongo apesi ba magistrat na ba procureur mbongo po bakende bazwa ye ba conflit ye na kati ya prison nde toloba boye aza déjà na kati ya prison depuis samedi passé nde toloba boye akokisi une semaine quelque dossier na ye eza sans suite ganza mwasa mukolu pango bakangi kombo na nga Blandine mobana nga kombo na mbu JP kambu to bengeli bino awa eza pona dossier oyo banda tosomba lupango toza menacer makasi na muto oyo atonga liboso lupango oyo l'État muto abukaka ndako oyo eza biso te honorable Jekoko ayebi dossier oyo Kimbuta ayebi dossier oyo bamisisi ebele bayebi dossier oyo mais tozokamwa muto alingi kotika biso kimia te alobi ke nakolakisa bino baluba bokosanti ke biso tozali tofandi mokolo moko awa mobali nanga ni convocation te tomoni kaka mandat d'amener baye kokanga na ba 6 heures bakende na kilote abiala tata pantolo baboyi babiyo kolata pantolo tokeno ndengwana tolandaki eti bakende ti 4 mairie bakomi 4 mairie alimete ala likuna samba ki vendredi wana ekomi samedi il fallait samba lisusu toke kuna na tongo
tomoni ye muto na kuinda moze aloué keti ye moko afuti bambongo na ye a déclaré que bazwa afandaka na sima na 8e pasaka na nini la cobra aw azwi keti afuti mbongo bakeka na mobali na ngai akeka na mobali na ngai na basoda mibale wana tozo benga ngone enlèvement po ndenga bakenda na toyebi eloko basali na yete na papa Vital Kamerhe ata na komi na suka ozomona na komi na suka ba libérer mobile na ngai ba kota na dossier oyo to komi na suka kuinda malobi etikala kanga honorable Jekoko etikala kanga susu na bourgmestre yango tozozela kaka ke akangis na solili pe na honorable azana poto azate alobi ko banga eloko moko te nga moko na koya yango nazosenga Vital Kamerhe atalanga na problème oyo tolembi toza kimia awate liboso porte na ngai ante pe sorti 5 donc histoire oyo bato nyonso bayebi yango babuki yango lelo te yango nazosenga mokonzi ya mboka na papa Vital Kamerhe akota na lidosa problème oyo donc moto wana aza moto abaventure ebele makasi motu moko esika l'état apekisa ke bakoki kotonga te ce n'est pas dire papa moko donc voisin papa wana ye abuki lupango l'état ye apekisi abuki lupango oyo mais papa wana moko aya kangisi alobi ke yonde osali ke baboka lupango na ngai subitement muto asambi te muto akena makala c'est regrettable c'est par là nazo yebisa président de la République voilà bantivalère makambo tozo telemela oyo tozo linga te ke biloko il faut déboulonner ba système oyo système oyo ezali système moko ezali tozali kondana ngo avec dernière énergie comment mutu oyo azali asambité dossier moko te bokoti na makala na procureur kombo ya papa ezali mutu azali au dossier mibeko azali te mutu nyonso azana sa mibeko ngai na zebisa bino ke son to banda kotambola partout photo déboulonner système ya batu oyo bantivalère basi msusu bazalaka likambo moke na ndako ifa benga papa na mosala eza malamu to eza mabe normalement papa soki aza na mobali na mwasi na ndako ifo alakisaka ye mwa place mwa lare ezali soki nga ezebele mais alakisa ye nyonso te soki nga na bimi mwa makambo ekoyi na famille mbongo yango bosala osecour na eloko wana soki nga na ye na nsima nde tokoluka moyen tobongisa makambo wana ezalaka mpe bizarre parce que aza motu aza na mayele nzambe apesi ye aza na sagesse aza na intelligence et azoyeba koutilize sagesse na ye te parce que ntango azozwa comment azokoka kosupporte charge te quelque part bazala na faute te parce que mitema na bango na biso mibali yaka différent bango baza mpe facilement ke biso mibali biso tokozwa ka tosupporte yango mais ye mpona résoudre yango akoka yango ye moko te fo moto azala pemene maintenant yango mona nzambe asalaki apesa biso bango c'est-à-dire atia biso pemene na bango mpona koede bango bamarche bien kolongwa na moto kati na libota na ye nyonso ebongisamaka pati ya libota esika abuti alors esengo wana ekokota na ntango akoti pene na kati ya libala omoni ke oyo azwaki kuna apati ya libota na ye ntango akokota na libala nyonso kotambusa malamu alors wana eza eloko moko oyo esengeli ete moto soki aza na mobali oyo ayebi kososola malamu aza mpe na nzela ya makoki ya komema ye na lolenge ya bonzambe ntango mosusu mbongo mai ekokota nango. Géri à groupe cinéma Géri Matondo mikolo yo azolekisa pièce amour amour tokendaki kotala ye a expliquer biso na micro ya KNB. Je suis Géri Matondo, président de troupe Les Stars de Géri. L'Europe sa message na l'union sur KNB Kinshasa Nabiso bo consommer film na bino ya sika amour amour nini amour 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 eza histoire oyo eza bolingo na bolingo 100% bolingo rien que l'amour amour amour eza na histoire moko ya chauffeur na patron na ye chauffeur ana mwasi na ye un jour patron a tourné chauffeur na mona koteki fille mon profil na yo eza nani mais chauffeur a été étendu un patron na ye non eza ka petit à quartier et après mikoleleki patron mission na posa la fille wana. Non, mais patron, c'est de nettement moi la fille à mon temps. Même si on a petit dans le quartier. Oh oui, patron, ici chauffeur, en vérité, je suis tombé amoureux, il y a la fille.
et puis chauffeur na choix les sociétés avec na mwasi na tina ndako patron na ye mais chauffeur ayo quand na patron na ye qui mwasi na tient na chaise roulante azaloka handicapé pour l'homme sous patron ko boya la fille maintenant comme na ndako patron bi ndé kaka la fille azali na état de santé na ye état physique na ye aligné ka bongo bato tout bolinga l'estrade de gérer et puis bola na suite chauffeur ateki mwasi de pas patron na ye sans que patron ba kaza mwasi et chauffeur na ye notable na biso kitamo jimu kendi aza vie na biso tout ça dit que azara proche na biso azara pour na bana kitambo te mais ara partout na bana commune nyonso notable na biso jimu kendi vraiment courage bien surtout na kanibé Kinshasa na biso a valoriser ba valeur à Kinshasa a valoriser ba la kin donc vraiment ma bonne chance ma bon boulot il y a déjà sala donc il y a azamoto tokolo basute que non jimu kendi bobe déjà à sala et belé au to mona ba solé le magazine comme belé boy donc sans qu'on marche ba moi c'est grâce à jimu kendi parce que idéologie na ye na ba master na sala que lelo ba magazine comme belé donc coup de chapeau na notable na biso jimu kendi. RDC qualifié na 8e de finale il y a CAN 2019 après ba calcul ba kino balobeli sepeli eza ile mobo to satandaki na ngote lita tellement que to message na biso na ba qualification ya ba chance et to sepeli to se qualifier et to zana esengoni en attendant que so to kutana na lita to koyeba nini to ko sala en attendant to zana na eseng parce que to se qualifier to sepeli maka to sepeli mais équipe eza nango bien ba joueur bazali mais libengende ayebaka nde ko classer ba joueur te ba joueur bazana talent ebele mais yende problème neza problème coaching ya poste sur poste ye abetaka ba joueur moi tie ba système ba 6 ebele wana soko tie D6 na D9 au moins to ko bomi des rôles moko ya équipe il faut classer ba joueur bien a classer ba joueur bien au moins équipe on organise équipe eza makatona équipe mo makato ba meilleur joueur au to ko ata des coupes d'Afrique mais yende azo ba ko classer ba joueur te équipe on so ta apesa Claude Makelata Hervé Renard bon mona makambo on a ba joueur o yaza nango wana mais yende ayeba ndeko classer ba joueur te na ba système nika moko ya si ba simi bale ba simi sato wana to baye yango to sepeli makasi tato zaina ma fort to polara premier jour to pola deuxième jour to pola on son nzamba la rata habité aux ambo na biso photo gagner donc na sepeli makasi nde to kepura to kuta na ba équipe là to frapper ba ngodi kakela to za normal donc le non na passe nan to beta to parce que ibenge pe fo avant ça l'équipe nina président biso sungana mboka nanu ibenge classement eno mabe nanu atona classement bien avant ça tempo mutu na se to beta ballon to gagner to ke liboso bozala ki ebele ya kolanda magazine KNB kase comme na suka bobo santé ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout Magazine Kinshasa na biso